Utangi na yoko za maplome ya ndenge na ndenge. Mena likambo tata Nzambe oyebi eloko te. Finga kotiola makambo ebele. Toyebaka ipa tozokende. Likambo ekozala. Ah, nazokende na poto. Ah, nazokende na poto. Oui, d'accord. Bakopesa o visa. Ok, okoti na poto. Ah, liwezo ya visa nini bakopesa yo? Tozali batu ya Nzambe na bana ya Nzambe. Zala no mwa batu totei ba changer na bango te. Faut te parce que basala alliance na Satan. Ata bazopekisa ndenge bango bazoyoka, c'est le contraire. Ma pécou toujours continuer kaka. Et tu y que toujours kende na suka likambo. Suka ikomona na be komona na te. Bisona mokilio yo. Tosa kolampe tosalana solo. Wete zalina mokolo moko manso mabomba mimakomo nana. Makanisi na biso na kamba kaka Matori na biso kambalo Makanisi na biso na kamba kaka Matori na biso kambalo binini kambalo binini kambalo binini. Téléspectateurs, Balandiagi Laurent Lobé, la autre m'a dit analyste spirituel, Tokote Nabino Lisusu une fois de plus. Nanzela, ya ba émission Tokosala les analyses spirituelles. Ndenge Tolobaka yango, ba analyse spirituelle, Tosala yango na sentimate, Tosala yango na plaisanterie, Tosala yango pour être sepeli sabato mokilité, Tosala yango pour être Nzambe sepeli, Nzambe soki a sepeli, oyo Nzambe abongisela ki biso, ngai na yo, nde tokozwa yango, kasi soki Nzambe sepeli te, oyo Nzambe abongisela ki biso moye tozwa yango ezali te. Yango tolobaki biso tozosalela kaka ba code spirituel. Awa tozali boye, tozali le 25 mai, oyo ezali mbotama ya Papa Dialungana, oyo tolobi deuxième venue ya Kolo Yesu Kristo. Batata ba maman, ba kimbangiste presque na mokili mobimba bazali ko célébrer la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Oyo abengami na kombo ya Papa Dialungana kiangani. J'espère que mokili mobimba tozali komona ba vidéo par-ci par-là. Alors biso na cadre ya émission les analyses spirituelles nde tolinga équipé to souhaiter ba joyeux Noël et pas ya ba consommateur nyonso ya émission les analyses spirituelles. Et joyeux Noël na ba abonné na biso nyonso ya Africa 21 TV et puis joyeux Noël na ba abonné na biso ya AK21 officiel toujours nanzela ya YouTube esika nini tokopanzaka sango ya Tata Simo Kimbangu. Joyeux Noël na ba kimbangiste nyonso à travers le monde et joyeux Noël na ba congolais nyonso oyo nanu va découvrir la vraie date de naissance ya Kolo Yesu te et joyeux Noël na ba africain, pourquoi pas joyeux Noël na mokili mobimba oyo jusqu'à maintenant bayebaka esika Kolo Yesu abeta abotamate et jusqu'à maintenant bayebaka identité ya Kolo Yesu te jusqu'à maintenant bayebaka te Kolo Yesu azalaki mundele to azalaki moto moindo. Joyeux Noël na ba africain nyonso wana et puis joyeux Noël na mokili mobimba. Joyeux Noël na ba kimbangiste oyo ba comprena la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Joyeux Noël na ba kimbangiste pe oyo ba comprenant soki mutu muindo, soki Kolo Yesu azalaki mundele to azalaki mutu muindo. Joyeux Noël na ba kimbangiste oyo bazali ko travailler pour na épanouissement ya lingomba ya Tata Simo Kimbangu à travers le monde et puis
pona kopanza surtout sango ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Donc évangile ya papa Simon Kimbangu pour le moment ezali déjà presque partout na mindele na baindo bakomi déjà koyekola likambo oyo ya tata Simon Kimbangu parce que baye babandaki yango na sérieux. Tata Simon Kimbangu abandaki na sérieux yango likambo yango papa pe bazwaki yango na sérieux. Yango likambo yango bakoko mikala bazwaki yango na sérieux. Likambo yango pe batata na biso bakoko na biso bazwaki yango au sérieux. Et biso pe tozali kozwa likambo yango au sérieux. Yango tozali ko continuer toujours œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu ko panza yango na mokili mobimba surtout biso ba tozali ko œuvre na kati ya ba réseaux sociaux. Ndenge nini tokoki ko panzela sango ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Toyebi ete bato bazali ko travailler na réseaux sociaux, bato mingi bazali ko akize biso na makambo ebele, mais c'est que biso toyebi réseaux sociaux ezali na vitesse ya 4e pouvoir o ezali ko panza sango ya tata Simon Kimbangu na vitesse moko ya kosakana te. Alors biso ba tozali ko evre na kati tosala musala yango kaka ndenge papa Simon Kimbangu kiangani azali kosenga na biso. Donc batata ba maman lelo ndenge touti koloba le 25 mai papa Simon Kimbangu kiangani alobi ebele fini la récréation. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi lisusu tango tozali ezali tango ya Jacob na Esau. Toyebi histoire ya Jacob na Esau. Papa Simon Kimbangu alobi tango tozali tolingi ki mona meso ou bien tolingi la iswa. Papa Simon Kimbangu alobi tango oyo ezali tango ya bana ya Satana te, ezali tango ya bana na Nzambe. C'est-à-dire apesi biso oyo tozali ko pressentir ete tozali na elembo ya tata Nzambe, apesi biso minduki ya kubundela bitumba. Tobatela lingomba, tobatela elembo na biso, tobatela pe kondima na biso. Biso baye tozali ko sala musala oyo, tozali ko sala yango na sentimate. Tozali ko sala yango na ndenge oyo batu bazali ko kanisa te. Mais musala tozali ko sala tata Simon Kimbangu kiangani ayebi ndenge nini tozali ko salela yango. Maye tozali ko loba est-ce que ezali lokuta ou bien ezali solo. Papa Simon Kimbangu kiangani ayebi. Alors neti posa na biso ezali to sepelisa ye yango tozali ko sala yango ndenge ye alingi pe ndenge ye azali ko senga po batu bayeba, batu pe ba comprendre, batu pe ba mona ete oui posa ya papa Simon Kimbangu ezali to salela ye na solo. Fini la récréation ezali phrase oyo papa Simon Kimbangu auti ko yebisa biso dernièrement. Mikolo elekaki alobaki kimona meso alobaki ba makambo ebele tango ya Esau. Donc papa Simon Kimbangu alobi presque makambo ebele, mais phrase na ye oyo tozali na yango pour le moment ezali fini la récréation. Fini la récréation elakisi nini? Bozalaki na classe bozali kotanga moko bapesi bino temps ya repos. Oyo azalaki na lipa ali alipa naye, oyo azalaki na nguba ali ya nguba naye, oyo azalaki na déjeuner naye, oyo azalaki na eloko na ye ya kolia alia eloko na ye, oyo pe azali na posa ya kosakana asakana. Papa Simon Kimbangu apesaki biso tango to sakana, apesaki biso tango to lia oyo esengelaki na biso kolia. Papa Simon Kimbangu kiangani apesaki biso tango ya kosala oyo biso tolingi parce que tozalaki na récréation. Pour le moment papa Simon Kimbangu kiangani alobi fini la récréation. C'est-à-dire yo muto bandaki kosakana lere na yo ya kosakana esili e fanda na kiti landa enseignement ya libération ya moto moindo, landa enseignement oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali kopesa biso pona changement
parce que alobaki yango tango oyo tozali ezali tango ya bana na Nzambe. Alors yo mutu ozalaki kolia esika ozali kanga basani na yo ya bilia fanda landa ba enseignement oyo ko permettre yo o comprendre ete tango ezali lisusu tango ya kolia te, tango ezali tango ya koyoka mateya to tango ya kosala mosala. Fini la récréation. Abakiseli biso eloko mususu alobi. Baje na bino ya mike nyoso oyo bobandaki kosala botika yango. Baje na bino ya mike oyo bobandaki kosala botika yango. Batata ba maman. Esika to uti toyebi, esika to komi toyebi, mais esika tozali kokende yo na ngai toyebi te. Yango papa Simon Kimbangu alobi tangu oyo ezali tango ya bana na Nzambe. Fini la récréation. Baje na biso ya mike to bandaki kosala totika yango. Boyebi pourquoi na lati linette. Tolingaki toloba boye. Papa Simon Kimbangu kiangani pour le moment même tozali komona ye na maneti te. Alateli biso maneti. Azali komona biso na kati. Lineti pe papa Simon Kimbangu alateli biso eleki oyo nga na lati na mwindu. Parce que posa na ye ezali nini? Posa na ye ezali ayeba biso na kati kasi biso to mona yete kasi ye amona biso. Yango moni papa Simon Kimbangu kiangani pour le moment alateli biso na yo maneti. Maneti wana yo komona yango te parce que miso na yo ezali ya kokufa. Mais maneti wana pe ezali po yo mona yango te. Mais posa na ye ezali lokola yo miso ezali ya kokufa. Ngai miso ezali ya kokufa. Posa na ye ezali ayeba biso na kati. Ndenge tozali kosalela mosala amona pe biso na kati. Ndenge biso na yo tozali kokanisa. Yango papa Simon Kimbangu alateli biso maneti. Azali kotala biso na liso ya 5 heures. Posa na ye ezali ayeba kati na biso ezali nini. Yo tango zali komona linete robia papa zali komona ngai te parce que miso na ye ezali molili. Papa zali komona ngai te parce que miso na ye ezali ya kokangema. Papa zali koyeba te parce que makambo wana biso nde batu tosalaka yango. Papa alateli biso maneti. Yo ozali kokanisa papa zali komona te. Yo zali kokanisa papa Simon Kimbangu kiangani azali koyeba te. Ou bien ayebaka makambo te. Ezali makanisi na yo par rapport ya maneti oyo papa Simon Kimbangu atieli biso na elongi. Azali kotala biso na liso en 5 heures. Ba oyo babaluka kabanguma. Lokola bamoni papa Simon Kimbangu akangi miso balobia papa azali komona te. Bazali koyana lolenge na bango ya banguma. Nzoka nde papa Simon Kimbangu atieli biso maneti azali kotala biso. Batata ba mama totiaki lineti poto pesa juste exemple ya maneti oyo papa Simon Kimbangu alateli biso. C'est-à-dire tolingi toloba nini? Tango oyo tozali ezali lisusu tango oyo eleka kilobi te. Tango oyo biso tozali ezali tango mosusu. Ba oyo nyonso tozali kokende na nkamba na esprit ya lokuta. Papa Simon Kimbangu azali komona biso. Ba oyo nyonso bazali kosala ba montage, ba rapport moko ya lokuta, batata ba mama. Papa Simon Kimbangu azali komona biso. Mais papa Simon Kimbangu alobi cessez les faits. Topesa etango ti le 8 juillet akoloba. Biso tozali ba soda ya bitumba ya tata Simon Kimbangu kiangani. Mutu akobangisa biso te na bitumba oyo tozali na yango parce que tozali conscient ya bitumba tozali kosala. Cessez le fait tosali yango parce que biso toyoka kaliloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani. Alaki na biso alobi tozela le 8 juillet na koloba. Tofandi tozali kozela le 8 juillet après le 8 juillet tokoyeba
position nini papa Simon Kimbangu akotiela biso na bitumba oyo po ete toyeba kobunda yango tina suka parce que objectif ezali nini objectif ezali tolongola lingomba na ye na makambo ya chana na oyo ngai na yo tobandaki kosala objectif na ye ezali nini na bitumba oyo tolongola bato nyonso oyo bazalaki kosala baje ya pamba na kati na lingomba. Objectif ya papa Simon Kimbangu ezali nini? To changer page ya histoire ya lingomba na biso. Pour être to kota vers accomplissement ya ba prophétie oyo papa Simon Kimbangu alakaki biso. Alors tolingaki koloba ete na moment oyo biso tozali kozela mongongo ya papa Simon Kimbangu le 8 juillet ndenge ye alakaki biso. Basoda nyonso ya papa Simon Kimbangu bazali na gardez-vous. Tous les soldats ya papa Simon Kimbangu kiangani azali na gardez-vous. Gardez-vous pourquoi? Parce que ayoki mongongo ya tata na ye. Ayoki mongongo ya tata na ye alobi bo pesa ngai tango na koloba le 8 juillet. Biso pe tozali kozela papa Simon Kimbangu kiangani akoloba nini le 8 juillet. Est-ce que zali fin ya bitumba oyo tozalaki na yango? Est-ce que zali ba tactique mususu oyo ya kopesa biso poto kote la yango sikoyo na bitumba oyo malamu? Est-ce que zali stratégie mususu oyo papa Simon Kimbangu alingi asala pona ko compliquer monguna satana oyo akotaki na kati na lingomba ngai na yo toyebite? Mais biso lokola tolandaka mongongo ya papa Simon Kimbangu kiangani tolobi boye basoda nyonso oyo bazali na gardez-vous pona kozela mongongo ya papa Simon Kimbangu le 8 juillet. Balobi bozala gardez-vous mais balobi bolala te miso ifo ezaya kofongwama. Balobi bozala gardez-vous kasi balobi bofanda te. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Tous les soldats ya papa Simon Kimbangu ba Armageddon ba makesa nyonso ya papa Simon Kimbangu kianganya à travers le monde. Papa Simon Kimbangu atie biso na gardez-vous. Cessez les faits jusqu'à le 8 juillet. Cessez les faits jusqu'à le 8 juillet. Et la kisite ete sika ozali lala. Et la kisite ete sika ozali fanda. Parce que stratégie ya satana na moment oyo ya cesser les faits. Stratégie ya satana na moment oyo ya gardez-vous. Nde satana lukaka ndenge nini ya kokosela yo na ngai makambo. Satana lukaka ndenge nini ya kosalela yo na ngai ba rapport ya lokuta. Poete ala kisana nzambe te tala jogo esika azali. Soki ozwiye loko boye akoniye yo. Utali Satan azali très rusé. Okoki ko bengana ye otiki ye musika bandi kozonga yo kanisi ete koto otikaki ye azali kaka kuna. Mais tango ko balolelongi na sima omoni ye aza déjà pembeni na yo. Donc yango tozali koloba na moment oyo ya gardez-vous, na moment oyo ya cesser le feu, esengeli na biso to fanda te, esengeli na biso pe to kanga miso te, kasi esengeli na biso to zala oyo babengaka yango angele. Pourquoi? Parce que le diable azali très rusé. Na moment oyo ya gardez-vous, nde Satan aprofitaka pona kokosela yo makambo, pona kobundisa yo, pona koluka makambo ebele oyo akoki koloba po ete yo ozala découragé, po ete nzambe amona ete oui réellement mwana na ngai songolo akoki kosala boye, mwana na ngai songolo asali boye. Kasi biso tolobi nous sommes gardez-vous, mais tozali na système ya kokengela pe tozali na système ya kotelema. Parce que système ya kotelema na système ya kofongola miso ezali kaka papa Simon Kimbangu kiangani ye mutu apesa kibiso mayele wana. Tango awuti na mboka ya nkamba
pona kokende na mboka ya Lubumbashi kofongola temple oyo papa Fumambanza tindaki ye apesaki biso eloko wana alobi na biso na kati ya centre d'accueil alobi tofanda biso nyonso tofandaki totelema bato batelemi ayebisi biso soki nalobi bofanda lisusu te soki pe nalobi bokanga miso bokanga lisusu miso te ce qui veut dire tango oyo tozali ezali tango ya kotelema pe tango ya kofongola miso yango biso tozali kofongola miso baoyo bazali kosala ba rapport ya lokuta kokosela batu makambo bana ya bilembo kokosela bango makambo kotinda makambo ebele ya ndenge na ndenge na bisika oyo esengeli pona koridikilize bana ya tata Simon Kimbangu kiangani po bazali na bilembo tozali komona c'est le fait ezali mais miso na biso ezali kotala miso na biso pe ezali komona ba rapport nyonso oyo tosalaka ya mabe pona bana ya bilembo tozali na possession na yango et puis tozali pe komona ndenge nini bozali kokosela bato makambo na mokili mobimba baoyo bazali na Brazza baoyo bazali na Poto baoyo bazali na Kinshasa baoyo bazali na Angola baoyo bazali na Afrique du Sud pardon batata ba maman tosalela musala ya Nzambe na solo tango ozali koloba mutu oyo azali moyibi est-ce que ozali na ba preuve tango osali yango pona intérêt ni yango tolobi ete baye bazali kosalela batu ba rapport ya mabe baye bazali kosalela batu ba rapport ya lokuta baye bazali kosalela batu ba rapport parce que bango bazali na posa bazala kaka yete ye azali boye parce que Nzambe azali kotalela biso lisusu na miso boyete Nzambe tata Simon Kimbangu asi atieli biso maneti batata ba maman oyo tozali kosala na mabe na malamu Nzambe azali komona Nzambe pe azali ko comprendre posa na yo azali ko comprendre objectif oyo yo azali kokosela ngai makambo Nzambe azali ko comprendre parce que alateli ngai na yo lineti objectif oyo yo azali kosala poete okosela moninga makambo maye yo azali kosala pona kocholisa moninga maye yo azali kosala pona kofingisa moninga maye yo azali kosala poete mokili mona ete yo ndo azali malamu baninga nde bazali mabe tata Simon Kimbangu azali kotala biso lisusu na miso ya normal ete kasi tata Simon Kimbangu kiangani alateli biso maneti yo tango azali kokanisa ete maye yo azali kosala tata Simon Kimbangu kiangani azali komona te batata ba mama bondimela ngai azali komona biso quelque soit moindo oyo ezali na liboso ya maneti na ye mais azali komona nyonso oyo biso tozali kosala lelo ezali le 25 mai to souhaiter baye bazali kobundela lingomba bonne fête esika bozali ndenge touti koloba tozali kozela mongongo ya papa Simon Kimbangu kiangani baye nyonso pe bazali kopesa ba explication baye nyonso pe bazali kopesa ba makambo ebele biso tokoyoka kaka papa Simon Kimbangu kiangani tokoyoka oyo Nzambe na biso azali koyebisa biso quelque soit alobi yango na ba code tozali na facilité ya ko décortiquer ba code spirituel wana poto comprendre posa na ye peto sala yango ndenge ye alingi po ete to sepelisa ye voilà oyo tozalaki na yango posa ezalaki juste pona ko rappeler na ba internaute na biso ete tozali na gardez-vous tozali na cesser le fait mais tozali ya kotelema miso na biso pe ezali ya komona papa Simon Kimbangu alateli biso papa Simon Kimbangu kiangani alateli biso maneti ya mwindu tokanisa te lokola papa Simon Kimbangu atie maneti ya mwindu na miso azali komona yo te maneti oyo ezali kaka po yo mona ete ye azomona yo te mais po faciliter etage ya yo kobimisa nyonso oyo zali na posa ya kosala po ye amona yo malamu ayeba soki yo ozali nani soki ngai nazali nani mais oyo toko retenir na dati oyo ya le 25 mai ezali ete papa Fumambanza ayebisaki biso mabe babokolaka yango te toyebi mikolo ekoya tokosalela bino émission ekozala juste ba adage oyo papa Fumambanza bandaki kopesa biso et parmi ba adage oyo papa Fumambanza bandaki kopesa biso alobelaki pe biso likambo ya Teta Dioko Katula Mwanzi
Tokutana na bino très prochainement na ba émission Oyo tobongiseli bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel.
na pamelie Moini na kufisoni na mabokisi na ye ya mabe Moini na kufisoni na pamelie Moini na kufisoni na mabokisi na ye ya mabe Moini na kufisoni na pamelie Mosala oyo Mosala kosala Ezali ya mo Outana ya emona yo Yabo moini Kayela kate Mosala oyo Mosala kosala Ezali ya mo Outana ya emona yo Yabo moini Kayela kate Mosala oyo Mosala kosala Ezali ya mo Outana ya emona yo Yabo moini Kayela kate Sona mokilio yo tosakola mpe tosalana solo wete zalinda mokolo moko mansomba bomba mimakomonana makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo